Ah, merci beaucoup na ba fanatique nyonso ya canal Fétier One au bon message dans l'émission la bino canal Showa babi avec votre MD servante Nicosette Yanf babi journaliste international quoi. Merci pour la confiance et fidélité au bozo pesa na journaliste na bino babi jeune artiste quoi. Merci beaucoup à mon boss Dave Mubama papa na Davline Mubama na boss intester na Betty Massing maman na Joyce Davline babi la formatrice célèbre babi ce qui était mais Nicosette Yanf aussi ma micro-boité dans babi toujours reconnaissante avec Betty Massing. Merci beaucoup na boss nanga Fabrice Nteka les boss américains balobi il y a pas de comme toi babi boss moro bien sur la bien. Merci beaucoup à ma maman chérie que j'aime bien maman Hélène Manzanza, ma grande sœur chérie Joël Lian maman la Cardi Kenaya Kubalobi. Biso toujours tu es la bino ba vérité quoi babi vérité ne makambu babi a biso de canaux pour na biso à toi quand mes formations o eza vrai lelo na yembeli bino Charlie Palaka babi a toujours kake news eza makasi babi rando na wenge maison mère quoi banzo e bazo lukae to découvrir ensemble na bino pour babi canal Fétier One de vérité Charlie Palaka. Bonjour. Bonjour Nicodème. Nicosette. Merci Nicosette Yanf. Bonne santé. Ouais, tout doucement, Nangolo Nzambe, santé ça bien. Biso to abato to sina pacte d'esprit et de sang avec Jésus-Christ. Atan pia keza, atan zalezali, ata bomengweza, ata $100 za na poche to doba toujours Jésus-Christ Seigneur. Amen, vraiment. Et ça, bon, Bobby, il y a des maîtres et à tout, il y a des macambres, Jésus-Christ de Nazareth, donc Bobby, il y a des vraiment numéro 1. Charlie Palaka, Bobby, bah, news des autres tambola, donc Bobby, monde entier, banzo, il va lukayo. Est-ce que vraiment de vendre, Bobby, que banzo, il y a maison, mais il lukayo. Ngai banzo, il y a bi bangote, banzo, il y a bi ka, non, ce qui n'a pas na lia lipa bien. Na sombaka miel de so, na sombaka miel, na che na lipa na lie. Donc miel wane uta na banzo. À part wana na ebiso eloko moko te quoi. Banzo yango banani. Mais banzo il bato bazaka nzinga ya Weranson les rois de la forêt babi bazo luka vraiment faut ba beta yo à mort. Côté bon mona yo babi vraiment ezaka ambulance ne frère ozo pour ndenge bazo kana yo. Donc yo moko ko imaginer te. Oui bakananga. Bakananga na sala kana Kin 24 télévision. Lokola basangani balobi keno ba betanga pour ambulance ya rozwanga nazaka tous les jours banda 9h09 19h19 na Kin 24 baya. Oza vraiment sur baya o lukayo. Oh yo lobi keno banzoyi o bazala ka pemi na Weranson, c'est-à-dire sécurité Weranson bazo lukanga. Ya on a lobi keno na sala kana Kin 24 ngamo na PC bango adresse keno baya wana numéro nanga eza 089 64 10 901 baya lukanga na zarawana comme ça basala oyo basala ki réunion pour nanga voilà. Charlie Palaka babi vraiment ni nezo simbate entre yo na banzo ya maison mère parce que batutu bayebi ke yo zaka porte-parole privé ya Weranson hein ba salutation na babi présidente ala ka yo dans bambote na yo ce ni nezo simbate lelo yo na bango bozo kanate c'est dire à quoi nayebi bangote ce ni nezo simbate entre yo na Weranson nayebi likambo wana te oyebi mama te ce ko bo luko po anini nayebi tina bazo lukelanga te. Oui, puis c'est moi le côté donc au coup fondons raboué donc oui puis bon bon méloté. Na kokufa tengane na kufa na kufisa kabatu. Ah bon comprendre les ambiances émission abi tozana Charlie Palaka abi yende mutakufisa kabatu déjà kufisa combien oh vraiment que ba kufa pe donc mutasenge ba kufa za yo. Kokufa na mort d'homme te. Moi j'ai toujours lutté à ce que taux ya natalité est la plus élevée par rapport à taux à mortalité. Kokufa nazo ba wana nini na ndenge to les jaloux vont maigrir. Na sens wana moi je suis chrétien, je peux pas porter ma main et la poser sur un être vivant. Non, je peux pas. Moi je peux pas kolinga makila ya mutetanga ponanga. Non, je peux pas faire ça. Et ça nango ce sont des on appelle ça des utopies. Utopie qui veut dire projet irréalisable. Donc ils allons à ce que je sache moi-même makamozo bawana keno banzoyi c'est la sécurité à Wera bazolo kangai. Je ne suis pas sûr que grosala bawana puisque sécurité à Wera bakosala likambo que sur accord ya Weranson. Weranson c'est l'ambassadeur de la paix. Weranson c'est le grand frère de Charlie Palaka. Jamais qu'on permettre que non mais le connaît salama et surtout que Charlie Palaka n'a rien fait. Même si Charlie Palaka
aurait fait quelque chose, avait fait quelque chose, je ne crois pas que la solution peut être na bande de criminels basangana pour me chercher et que ambulance kakaya rejoindra. Non, c'est faux et archi faux. Et ça n'a pas réalité à ma cambo internet. Donc, zonga ndengo na tala yo vraiment. Moi na bata mukyo yesi kana presse vraiment. Baba no retourne ba question ya pambadi pamba ya pataponia et zanga mutuli bomuna makolo. Donc, allez-y comprendre. Ok, on va comprendre que l'ambiance c'est émission Barbie Charlie Palaka. Yondozo boya no ko ba po ba news et tambola ki keton we ranson na jibem piana mando yo kanate. Yo falo côté la we ranson yo côté li jibem piana. Parce que entre temps yo zaki porter parole ya we ranson comment fait-il au côté la jibem piana. Eza lokola ngai ndenge na yebelio na yebio ozale ki ya Betty Masengo. Mais musala na ozo sala lelo eza journaliste. Lelo soki ngai Charlie Balaka na Betty Masengo tozana ben compréhension entre biso ba journaliste longola kuti likambo ya sexe masculin et féminin tant ngana ye tozana ba problème moko boy yo étant que juge étant que journaliste soko yo ki mabe pa na ngana litoy oyo il faut que ne paye pas ya Betty oyo kanini o Betty akoloba à partir ya analyse nanga na oya Betty nde oroye bandeni ko chambeli na katikati. Je ne crois pas que no lokola nga nazalaka Petit de la Forêt we ranson nazaka patron nanga et que lelo Charlie Balaka na komana musala mususu o etindaka ngai o permettra nga na bokola bana nanga ba Strelirno de Wanderburgen ba Joffre Tgen Joffre ba Williams Gracias ba Soraya Winnes White poka na likambona na ya oh non ka Petit de la Forêt na loba mabe pa ya JB Piana non nazo sala musala ki journaliste o izana déontologie o izana ba respect faut qu'on respecter éthique et déontologie journalistique. Donc voilà na lingi bena ko kota na makambo wana te na nanga muta maloba donc na ko ko kota la weranson te ce que weranson na sali mabe na ko pesa ne ba conseil na ko pe ko kota la JB Piana te so sali mabe na ko pesa conseil ezaka nde ba mauvaise interprétation et surtout que nga Charlie Balaka ka ndengo moni monoko nanga oyo ezakana pouvoir so dans le bina ganga na loba likambo eningisaka Congo, Afrique, pe monde entier. Na loba télé na loba teto bo mambalasi. Ok, wa bien la canal fito wan baloba vérité dans falo loba po babi vérité poele aba bomba vérité te Charlie Balaka est-ce que vraiment yo ozamutu moko ovanda na wera o dira vraiment na wera c'est dire quoi batunyo so baloba ngo oyo nanga peto yebi wera ka soki musicien longo pa na fo ba kota rando porte parole à longue pa na fo ba kota rando po na ni ne sala ke wera son soki ba musicien na ba longwe ba yo kana tela ba musicien na ye eza à propos ya nini wera son afanda kana ma campagne na Avenue de la Paix siège na ye eza la Zamba Playa na kosenga na yo zwaka micro na yo na caméra que nous avons rançon ou tout n'est pas question à pouvoir répondre. Mais yo peut tout comme peut étant que Ozaki na rançon donc ko yeba pe ke ni ne sala question baté tout comme na yo moko prévenir yo na boyo kanate et lor boyo kanapé olingi pour le baté ce boyo kanate pour tozo kana na rançon ou to yo kanate etali mutute mais ngana yebi ke rançon esikaza ayebi ke motalinga ke makasi na monde ezaranga. Le plus important c'est ça. C'est faux et archi faux. Les Arabes qui ont travaillé les sous-soutés yango tozo monanate. Et puis na minute pas na moi ba concerner les bandes ya ba Afrique qui yango tozo monanate. Mais le fait ya kotanga déjà kombo na ye na sala ka promotion na émission na ngana lobela kai elingo loba ke non ngana ye tozo kana bien. Pona ba makambo lobi que ceux ba musicien ne ba longwe na ye wa rando simba kate. Kenika na ba musicien oyo yebi ke na wera rando eza eze simba te ou bien luka wera son otu na ye pona nini ba musicien na yo ni soso ki ba longwe yo na bango esimba kate. Ngana bi na makambo na te na yebi ka ke non eza ba musicien ba longo ba kompe ba leader na ndenge na bango ta kokutana na werezate et que je crois que non honneur nyonso ba fierté nyonso o ba musicien nete ba faire ba héritier ba la cause ba zo sala honneur wana ezezonge pa ya weranson qu'on le veuille ou pas ba mataba kita aza papa na bango papa ya kala zalaka te mwana kala pe azalaka te abu pia. Mais est-ce que ebi ke ba musicien ya wera ba comme ba enfant adoptif et pas ya JB Piana
Motabete lenga lisolo wana ke ba musicien ya jouer en son ba kuma ba enfant adoptif ya JB Piana. Motabete lenga lisolo wana komone Betty Masengo. Na lugara donc na yeba soki alinga ko loba nini pona kata lisolo wana na yeba kate ndenge nini bana wera ba kuma ba enfant adoptif ya JB Piana. En tout cas na luka Betty Masengo lelo na uto benga zaki en communication na mobile ne o alate alliance. Papa ya mwana na ye donc na luka na tuna soki makama yebisa lingo loba nini. Mais l'ingélo baquet tout le monde a fait rigoler Jessie des nuances car peine JB entre temps fallait pour bazaka bon contact na Kofi Olomide ba musicien Kofi à chaque fois qu'il n'a pas Kofi ba musicien JB jamais ba ya pas wera mais kaka ba musicien ya wera sonde ba qu'il n'aura pas JB ba qu'il n'aura ko luka nini 12 ezal kuta 12 bino bobi que 12 ezal lukuta c'est que 12 ans dans ba fanatique faut comprendre que 12 né ezal lukuta dans ba dièse quoi on a explication au PC 12 ezal 12 ezal les 12 apôtres de Jésus-Christ. Ah faut comprendre que ezal 12 ezal 12 mois ya année au 2 ans la moyenne jet d'autres rôle ba 6 on peut comprendre 12 pour nanga ezal a deux explications. Première 12 ezal 12 apôtres de Jésus et puis deuxième 12 eza année ezakana 12 mois selon nga makamu ya ba apôtre à Jésus na 12 années eza un rapport ni na mamba we ranson na ba musicien elinge lo ba ke no sokotali we ranson na ba concert ba Bercy ba palais des sports ba Zénith ba musicien bazaki titan o bazaka pembeni na ye bazalaka 12 bazaka 11 plus nga Charlie Balaka 12e. Ah bon ngam la lobit Charlie Balaka balobi ke yo ndo ganga koloba ke biso to ba confondateur ya wenge maison mère hein babi papi les princes passe qui mission mo babi ke mamwana yo lo ba ko saka donc eza ngo bongo te po hein ya yebi vraiment sur la maison mère ndenge ezalaka est-ce que vraiment eza vrai ou faux que yo za confondateur ya wenge maison mère banda to banino mission so yo kinga place na gangi te okangi télé vraiment na comprendre te hein émission vraiment aux très doux aux vraiment très à l'aise. Nazara toujours très doux. Bato babinga babika nazara timide. Nga nazara soni na lobaka mingi te. Naza mutu moko nazara na ba respect ebele. Surtout na mutu aza likolo pona lobaka ngoke. Mutu nyonso abotama na 1971. Aza yaya epananga. Mutu nyonso abotama na 1973 tina se. Aza leki nanga. Po bato babombaka bamvola etali bango nga na botama na 1972. C'est-à-dire, même président de la République, Joseph Kabila Kabange, Azaya n'a pas botama avant 1972. Petit Moussouana, botama na 73, Tiba Lelo, Baza petit nanga. Donc, Nazana tape na ko réagir na makamba papier de presse te. Ngana papier de presse toza maman moko tata moko. Na ko réagir te. Oya lobby, oui à lobby nae, na ko répondre te. Sauf que non. Biso tout au de jour moko. Oui, mais tu as sentir mon côté. Tu as sentir mon côté. Tu as sentir mon côté. Na lobby tu as sentir mon côté. Abou. Pia. Lobby Abou Pia mère donc c'est qu'il faut comprendre qu'il y a pas pu les princes bah où ta place mon mère bah ça n'est mon côté. Tu comme déjà cochité une émission na biso canal show papi Charlie Balaka balobi ke o ça concert retrouvailles ya ba musicien tout au balongwa maison mère et puis beaucoup invité ouais rançon les rois de la forêt est-ce que ndenge na yebeli ouais rançon les rois de la forêt est-ce qu'akoya Kofi Olomide pa benga ya yate sko yo kaka Charlie Balaka o ka moko so bengi vraiment retrouver la ba musicien wana balongwa longa de ba kenda est-ce que vraiment kozala Tarozo ba yo kaka Charlie Balaka kaka moko. Kasi Charlie Balaka ngo kaka moko ozolo bakaka yo Charlie Balaka kaka moko. Producteur oya betisa papa wema na République démocratique du Congo avant Koufa. C'est Charlie Balaka. Le 3 et le 4 janvier 2016 na Boma. Espace par rapport. Chocho mampo ya zawana to salane masolo wana. C'est-à-dire, hormis Makamboyo, je suis un manager. Nazana label nanga comme nango balacation événementielle. Nazana pona ba concert. Nakena ko négocier ba concert. Et puis apparemment aux informations ngo bon, eza iloke bandika siko na yebite ndeni yo poyebi yango. Pareil événement c'est pas where ranson.
tolingi topesa honneur na Didier Masela puisque c'est lui le fondé ya Wenge. Toko changer histoire te. Yene mutasala Wenge ne o lelo Weranson naza millionnaire. Lelo Jibem Pia naza millionnaire. Lelo ba Adolphe Dominguez baza ba les boss des boss, ba Blaise Boula ba ingénieur, ba tutu. C'est Didier Masela. Et ça projet et ça en cours. Na Outaki Braza, on a parlé de ça. Na ye awa pour la faisabilité nécessaire. Na zozonga pour réunir toutes les nécessités. Ta on a je crois et la pratique et puis ma camion avec précision des dates. Et Rosala na fin il y a décembre il y a année oyo. Torbeti ça banko le maison mère ba na oba banda maison mère ne bandeli. Moi na suka eza héritier Watanabe. Désolé. Na komeka kosolana pona ba leboga cappuccino ba J3 ba TK dia banza Fabrigas ba déplique ba café room ba Merlin bouton to remerana kosolola pona bango kotala puisque ça retrouvailles ça concert à solidarité puisque ngala za ko battre je me bats pour que la réconciliation et salama na clan Wenge maison mère en commençant par lui-même la tête du train Weranson tinga mutu ya suka ya maison mère. Vous comprenez, tout se réconcilier, tout bon hache de guerre. Donc cultivons la paix et non la haine. Donc voilà, je rentre très bientôt dans 2 jours na Braza, na kutana bande konanga to solo là. Ba tuana nyo sona tangeli baba masananga. La plupart baba masananga baleki nanga mais on est des amis. Na we bande na solo na moko za concert retrouvailles ça la bien. Donc la solidarité c'est un pouvoir. La solidarité c'est une force. La solidarité c'est une puissance. Ça vaut la peine que nous créions la solidarité et on doit créer la solidarité en nous réconciliant les uns et les autres. Bravo solidarité. Ok, merci vraiment. Et ça, idée, mon corps vraiment est bien. Et c'est réalisé pour ça. La bisope Banicosette, ils disent qu'elle dort rien fout bien. Et ça, la PCR, la Betty, c'est au moins ça pembe. Donc, et ça, là, vraiment, c'est bon. Ça va marier. Marié, oui, ça vraiment marié, donc on a pu faire la balle pour sa fierté, là ça vraiment honneur, et ça problème, tu as une vie privée, donc pour des gens qui ont et puis moi voilà vraiment et ça vie privée, donc déjà quand même donc la fiancée mais et ça la caca. T'es à ça t'es mais en fait, na sa fiancée t'es, na sa peut marier t'es mais na sa la moutou on a ce qui parle vraiment et ça logique. Pour ce moment que na sa la moutou t'es et ça n'est moussous mais na sa la moutou mais na sa fiancée t'es. Ouais, Gérard Bafero. Voilà na resenga vraiment na bas na poto boza kota la vraiment mission yo. Moi ça a besoin de soutien, il faut que soutenir rien. Alors ba jo oyo boza ko boule que no boche lito désormais boya te pour ça dia un engagement ya mouta ce qui parle na makambo. De bo benga na makambo musala mais makambo ko kangela ye buya mouta puisque azana muto a gérera babor o bozo mona na musika boza ko imaginer ce que ça ndenge nini mais muto yebi réalité makambo wana ezaka muto yebi ce qui pesa makolo na ye wana oyo tulisanga pamba pardon bolanda bongo te onyoso na retirer maloba na ye donc na yibi yango na bwa kongo na bona na maman na te donc faut bolanda nde ongamoro na oloba donc eza bongo tozongi vraiment eza qui ambiance émission faut bon comprendre que nazongi soupa na Charlie Balaka poto comme déjà na fin oloba moi liloba po na réaction ya Jibem Piana et pas ya Ibrator contre maître Ibrator aza musicien o outi et pas Fabrikas maestro donc aza koko ya Weranson mais Ibrator lelo à 8 ans na ya koyemba Ibrator chante Jibem Piana donc comme Ibrator piana est-ce que pourquoi pas ba musique ba koko ya Weranson ba kokipe koyemba Weranson. Maman, nazo luka Ibrator. Nazo banga l'émission nazo luka ye. Étant que l'artisan de la paix, nazo luka pour un objectif manquant. Il faut y m'appeler sur Weranson. Et puis combo na ye, oyo ngai nazo proposer, il fait la piana ngiama. Non piana pour ce non ngiama. Oh, est-ce que vraiment, est-ce que Weranson est d'accord? Ndenge Jibem Piana zaki d'accord. Est-ce que Simba vraiment pour je vais bien appeler car appeler mbongo appeler le pain oiseau vendre ça vraiment stable parce que c'est JB muto a sali que Ibrator lelo akoma o akomi est-ce que Wera pas capable ya ko salango mbongo Weranson azalango pa pesa moto voiture eza lokola soki moko na moto na ye kama moto eza likambo ya organisation surtout nanga ba question nazo sisa ba réponse nanga te ça ne vaut pas la peine tika dans la sisa réponse tout ninga question na bana oloba c'est-à-dire quoi. Ibrator mpiana ngiama leki nangai na kolukayo il faut yemba so Weranson elingo lo bakaka te que non koyemba Weranson po zwa motoka
ou bien aux Wandako. Weranson peut aussi donner à Ibrator plus que JB Mpiana à Pesaki. Si et seulement si, à celle-là, on va moté manae, sans pour autant à consulter Bantsegenseko Bazaka Pembe de Naye. On se comprendre. Pourquoi je le dis? Puisque moi j'ai besoin de la réconciliation. J'ai besoin que Kimia Ezala. Moi j'ai toujours lutté pour que JB Mpiana Weranson Bazala en bon terme. J'ai toujours lutté pour que Bissonio soba na clan Wenge. Les autres comme journalistes, pas chopada comme politicien, banani boba comme boyena boye, tous à la réconciliation. La réconciliation, la solidarité, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Nous devons tous être réunis. Donc dans le cas Ibrato pour na peseka boule moko que non, il faut m'appeler Weranson pour combo na yo désormais dans le bien que non combo na fait comme Ibrator prénom, nom Mpiana, poste nom Ngiama. Concert wana ngambo na manager yango ekozala dégâts ekozala bien o nyoso Weranson na kopesa ye azwa ezala plus que ya JB ezala nita JB ezala nita na se ya JB y a pas de problème mais abeta yango et puis azobeta concert wana te pour pesa ye ba voiture azobeta concert pour na ko rendre hommage à bien basala rango tango mutaza vivant donc tango mutaza vivant so sali hommage ezala bien donc merci pour nayo merci na ndenge undima ina lekana émission nayo tu es encore trop jeune nga la ko souhaiter kaka vie ezala rose déjà kozala na ba question aux autres nanga ça prouve déjà que non après 3 ans ozala plus que Betty pour Betty zo que ba 11 ans ya presse mais déjà après 3 ans na ba question aux autres na oyo je ne crois pas que no Betty na ba 3 ans za na ba question oyo donc landaka ya na yo kopia ke na makamto tina pembe moi movate ndenge za wana zo parola bete ya tempo te tempo te ozo beta ko na ndenge ko parola na bouteille kozala bien boya yeza naturel et ko sala bien so kuta ine pesa yembote na mwana ne ya mwasi abota donc pesa bango surtout na mobali na ye mobali oyo pena Mubama Papa Dave Mubamba en tout cas sincères félicitations oyo bala wana za mwasi moi aussi à solo et puis j'espère que non ce qu'on a heureux dans vie na yo ils ont pour kutana na Betty Masengo que Dieu vous bénisse nous allons bénir couple wana malgré invitation à mariage ngana yate ngamoko nkolo yaya nkolo leki na yate mais tokomona na prochainement na pesi Aldangonzo Mbote c'est-à-dire journaliste où il y a confirmation B3 azo sala musala ne kitoko alobaka français bien atangela ngo na chic nzambe azala na ye vraiment pour na yebike après 10 ans on dirait après 10 ans comme na chaîne à TV penda donc nazo souhaiter donc bonne chance merci nayo merci na cameraman na biso la chemise ya nzela netinga na pesi Mbote nani BM Bouy, un bon caméraman, toujours Nike Nassé, et ça lit bien. Na Nike, Levis, Kombonani, BH4, na PC Mbote, Ming na Belija de Bundes, c'est-à-dire seulement na poto, à Zambon, na Mikeli, aye à Tongue Awa. Ba na poto, bazota la na vacances angoyo, Boya na Lemba, na Karish. Na sima ya église la résurrection bon mon a flat tellement que ça on a réduction salami soko vandi 30 jours au futaka 15 soko vandi une année au futaka 6 mois réduction ba chambre tu ya $100 qui était na 50 il y a 50 qui était na 25 il y a 25 qui était na $12.5 nyoso wana stratégie o ngana solo laki na Belija de Bundes na pesi Raoul Bukambo Mbote Luc Makanaki Mbote mère Betty na Bundes na pesi Mbote mère Aninti Mbote na pesi Mbote na pesi Mbote na yana ngateo maila na bosanite kanza luaka oh la 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 kanza luaka na pesi Mbote Alexis Ngangala kanza luaka kaka kanza luaka na London kaka kanza luaka nga pena profiter ko pesa kanza loaka ba salutation na yo donc ya ba binga pena sepela donc kanza loaka donc ba salutation na vraiment to comme des gens on a fait émission na biso merci pour la confiance et fidélité au bopé sarananga M des servantes na bino balbi jeune artiste Nicosette Yanf balbi double star quoi quand des ala donc bo s'abonner massivement na canal Futur One merci beaucoup à mon boss Dave Mubama papa la Davline Mubama moté ma sœur na Betty Masengo balbi la journaliste célèbre donc Babi la formatrice donc yayo yango journaliste international merci beaucoup na Joachim BM Balobi un chauffeur mon boyer à bien BH4 donc yayo yango ba salutation na yo merci beaucoup na caméraman na biso po na bilili quoi Babi BM
Bambote na yango yo vraiment BM Bouyi donc yo yango yo vraiment yo ben mingi na benga BM Bouyi mo yebi nde to sola na donc BM Bouyi merci pour na ba image merci beaucoup à ma famille hein bi famille en Fumobimba ba salutation na bino famille Manzanza ma tante chérie Plazette Manzanza donc ba salutation na yango yo mama Hélène Manzanza Joël en Fumama na Cardi Kenaya donc petit die en football petit frère propre on se retrouve à la prochaine je vous love énormément. Bisous, ciao.